Ma Mission TV, le miroir du monde. Nous sommes très heureux, on a reçu par le président Lengankoy. Azali président Sensa, vous avez que mission est continuée dans un cadre d'excrispation. La chaîne de télévision Ming et Kangama qui l'autre déjà retrouvé le signal là-bas, bien que c'était avant, RTV5 et après. Le contexte est remonté pour nous faire part de n'est-ce pas, dans problème, dans la situation. Alors en tant que père de famille, il nous a rassuré qu'il va s'impliquer Yemoko personnellement pour que signal à la rétablir. Journaliste aza partisan à parti politique, journaliste aza militanté. Naka oyabiso RTVS1 tokolobake journaliste aza partisan ya la mukate. To babon ko kabola RTVS1 na la muka oza parti politique. Banda bakangaki biso chaîne na biso to fandi na banda ko to malgré ba promesse ni surtout ba ko promettre biso ministre ya intérimaire ya média prometaki biso et que la semaine prochaine en l'équipe to comme semaine prochaine monsieur Sotobité to ko fanda boité la cadre ya ba démarche totali quand même président Joseph Olengankoy Oyazali président du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral Sensa en sigle. Azobita portable usafunga nuki. Isso c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Dacia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo. Mengait. Ah. Oye oleki ufati. Una l'équipe où il y a pas seulement Mario. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah. Ngale lobi oyo. Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère. GPX. Oh ils allaient GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oyo soku namsi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izali na bajansi msusu baza ba cause ya bamatanga msusu. Tangu na yuka kili sorile GPX mbala moko. Na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah pas du place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis pourquoi c'est naté GPX ezaka kaka moko. Boyo badongola miso. Busakewa, butiba désordre, bukei, busali makamabila ba désordre, bukomoruka, bubibisa répétition ya GPX. Récitation. Phénomène de réputation. Ah la constipation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ça,
Bande ko balanzi ya mission télévision boyi bolamu na kati ya etando ya bino bongo pesa bino basango na biso boyi longo bani moko molelo bongo to yesu pona mbala isato ko tambolela longo na bande ko na biso ya RTVS 1 et chaîne izali sur les mwana mboka Adolphe Muzitu wazali moko ya ba président to ba leader ya la muka kasi etando yango kangama ke uto mokolo ya le 19 juin ya mboete to comme bongo mokolo etant je na fête ya lipanda si ekolo so Congo démocratique bongo pona ba kanga ki yango baloba ki ete émission spéciale la moka ezali bon conseil malamba na mboka Niko Mayengele mwana mboka prince Pengi pe basusu basala ki mwa mbeba moke na basala ki botosi na bakumu ya ekolo Congo démocratique to ba autorité nyonso ekolo Congo démocratique kasi mokomelo bongo bango bayi komona motambusi ya mbo ya sensa mwana mboka Olenga Nkoyi ndeko mbote merci beaucoup. Oui lelo bayi komona bongo mo tambusi ya mbo ya sensa voilà, ils ont causé la cadre de démarche pour la réouverture à chaîne. Nous sommes très heureux, on a reçu par le président Lengankoy, Azali président Sensa, pour dire que la mission est continuée dans le cadre d'excrispation. La chaîne de télévision qui l'a déjà retrouvé le signal là-bas, bien que c'était avant, RTV5 et après, dans le contexte où on est pour notre faire part n'est-ce pas, dans la situation. Alors en tant que père de famille, il nous a rassuré qu'il va s'impliquer Yemoko personnellement pour que Signal les a rétabli. Et puis ce que moi j'ai beaucoup apprécié, ils ont conseillé à Pessibso, il faut te la différence, la part des choses parce que RTVS1, ils ont sainteté, ils ont la faute peuvent reprocher, notamment émission spéciale à cité il y a peu, il faut te la part des choses entre journalistes na politique. Donc, tous allons vraiment réellement église au milieu du village et ils ont conseillé tous vu en gros vraiment à cœur. Et puis ils allaient marambo le bisa déjà au biso moko à l'interne déjà tout mis le bilan qui en donc vraiment tu vas satisfait après si biso délai moko tu va peut-être que il va s'impliquer de manière à ce que très prochainement tu retrouver signal. Bon tout bon kukutana ndeko président à Sensa na likambo Italie signal na biso RTVS 1 ndenge boyebi. Lelo 3 semaines oyo toujours émettre traité signal na biso katanaki na likambo oyo ti lelo ata mukanda moko etikala kokomela biso te nde toyaki kokutana na ye na kotala pe musala oyo leta apesa ye lokola kolandela accord à Saint-Sylvestre pe kolandela processus électoral toyebi ke na makambo oyo ya processus électoral ezalaki pe na oyo babengaki décrispation pe na makambo oyo etali ouverture ya bachaîne oyo ekangamaka. Donc, tant que vous avez la chaîne Moussous, le canal Futur, le RLTV, mais les lots sont des RTVS 1 et Kangami le cola. Alors que dans ma cambo, tout Kanaki, tout le Kanaki n'a pas d'accord, le Bamaki que Bakoko Kangasu chaîne de mon côté pendant le processus électoral. Tu as vu selon ce que le processus électoral en n'a pas facilité parce que toujours continuer dans l'élection. Na bonde to yakokutana naye ayeba pe kuyeba likamon pe ami kotsa na kati ya likamon sepeli mingi na réponse président Olenga Nkoyi apesi biso po ete alaki biso alobi ye moko akoti likambango pe akosala manso po signale na biso ya RTVS 1 ezonga tokotanga mikolo te mais apesi biso elaka moko ferme alobi ye moko amikotsa na kati ya likambango pe akosala manso po te signal ezonga. Mais na kati na masolo na biso pe lokola toyebi ke likambo ekoko bima pamba te ekoko zala na esika moko songolo oyo RTVS 1 aza reproché na bongo pe apesi biso pe conseil alobi biso pe ba journaliste biso pe RTVS 1 toyeba pe kosala mosala ngo ndenge mibeku na biso ba journaliste esengi. Journaliste aza partisan ya parti politique te, journaliste aza militant te. Naka oya biso RTVS 1 tokoloba ke journaliste aza partisan ya la muka te. Toyeba bon kokabula RTVS 1 na la muka oyo eza parti politique. Nde bongo mutu na mutu akoyeba kosala part des choses na o likambo oyo etali coupure ya signal na biso ya RTVS. Émission spéciale la muka na ngonga oyo tokoloba te ekozonga to kozonga te po ete likambo yango soki eza que cause ezande émission spéciale la muka biso moko na kati ya RTVS 1 tozana batu o basi bavandaki basi basololo pe tozo bimisi ba résolution koloba que soki cause ezande émission spéciale la muka tokoyeba ndeni na kobungisa cahier de charge elongo na bandeko o bazotala makambo ba émission pe dossier na biso nde tosengaki autrefois qu'eza transférer na ce sac elongo na ce sac nde tokoyeba orienter soit kobungisa cahier de charge yango to pe kolongola émission la muka soki yango nde za cause alikambo mbote mo mboka bongo boye komona motambusi ya mbo ya sensa mwana mboka Olenga Nkoyi na mayi nyonso bosololi pe na nini bayimboka bakoki kosimba
Baimboka basimba ke ezake délégation ya ba journaliste à RTVS1. Oyebi depuis bakangaki chaîne na biso ça fait déjà 3 semaines. 3 semaines na palin étant que ba parents, ba responsables ya ba famille, ya ba foyer, eza pasi mingi na mboka oyo déjà chômage eza à plus de 85 pour 85% et la population bazana chômage et puis moi population mukio bazo sala il faut que protéger musala na bango nde omoni ke banda bakangaki biso chaîne na biso tofandi na banda ko to malgré ba promesse nyonso to ba ko promettre biso ministre ya intérimaire ya média prometaki biso que la semaine prochaine yango elekisi tokomi semaine prochaine mosusu toyebi te tokoki kofanda boye te na cadre ya badémarche totali quand même président Joseph Olenga Nkoy oyo azali président du conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CNSA en sigle parmi baattribution na ye azali mpe mpona décrispation politique na volet nango médiatique na terme ya média oyebi bamédia lokola Canal Futur ezalaki mpe ya kokangama na époque ya régime ya Kabila s'impliquaki pour la réouverture ya ba média wana tomoni pe que comme mandat na eza nanu na cours pour il faut azala président tina organisation d'élection municipale et urbaine donc mandat eza nanu na cours yango mutu yaki pe tokuta na ye lokola mokambi ya institution wana sensa alukela biso atela biso pe likambo oyo a promettre biso toza vraiment très satisfait parce que président Olenga Nkoy à l'issue ya baéchange oyo tosoli na ye toexplike makambo ebele epai lobi en tout cas l'histoire eza politique ayebi ndenge nini ya kosala pour que tozwa décision pour que solution ezwama na lombango ya mikolo eza koyama promettre biso akosimpliquer personnellement vous le savez bien que c'est un ami de la presse, c'est quelqu'un qui connaît les difficultés des journalistes congolais. Le président Joseph Olenga Nkoy a promis de s'impliquer personnellement pour la réouverture de la télévision RTVS1 qui est une chaîne démocratique au milieu du village. Bolanda biso nte ya mokili mobimba tokomi bongo na suka izina kana biso toyaki bongo ko accompagner mande ko RTVS1 mbote na baso banzaki so te ya mokili mba botika na bango kote mikolo zali koya. Azao bita portable za funga nuki. Histoire c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Dacia. CPX c'est Dabaka. Louis. Ah, Isaneyo. Mengaït. Ah. Oh yo les qui fait. Una l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ma chère. Oyo. Bisa to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère. CPX. Oh ils allaient CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotita biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi bazali na sama bele. Oh soku namsi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tangu na yuka kiri sorule JPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis pourquoi c'est la tête? CPX eza kaka moko. Boyo badongo la misa buzakewa buti batezode bukei busali makababila batezode bukomoruka bubibisa répétition ya CPX. Réputation. Phénomène de réputation. Ah la constipation. CPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.